ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonsoir, bonjour, balandi émission Dépêche eza émission na bino eza présenté nanga moko mission ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo. Dépêche elekaka na chaîne na bino ya YouTube ASTV Media. Soki nano s'abonner te s'abonner parce que to sala ka direct na si boti kolanda direct o to sala ki to laksi bino ville ya Gombe, to kolaksa bino pe ville ya Maluku na Ntsele, pe to oti kolaksa bino ba obsèque ya Chéribin Okende, to sala ki direct na cinquantenaire et puis na cathédrale ya Notre-Dame. Toko fungola dépêche na biso lelo na site Kivu ba M23 ba lembite ba beti lisusu ba bombe kwei na mawa ebomi ba civil ebele na village ya Ruchunda pembeni ya Minova. Bokolanda bokomona bino moko vidéo ezali télévision ezali radio te. Mais biso toko bakisa boye, il faut combien d'escarmouches pour président Félix Tshisekedi a déclaré guerre contre Rwanda parce que ba terroriste M23 ba lekisi ba sali ba atrocité trop. Yango tozo senga la président Félix Beskamouche Sebetebele, c'est le moment à Téléma a déclaré guerre to armée peuple, ba arme artisanale, ba arme traditionnelle pour Tobunda contre ba Rwandais. Face à la presse, porte-parole ya FARDC a expliqué situation générale kuna na Est. Alobi moral basoda ezali penza likolo, basoda bazali penza likolo, bazali kobunda. En tout cas, tokolanda porte-parole à FARDC nazana commentaire minga kochate biso na bisno tokolanda ndenge aza ko expliquer situation générale ya guerre ya Est. Cardinal Ambongo a profitaki na matanga ya Chéribin Okende kuna na Église catholique pour na kolobela Félix Tshisekedi directement malgré bapesaki mitindo ke moto oyo akoloba lisusu décision ya justice que Chéribin Okende amibomaki ye moko bakokanga ekasi. Cardinal Ambongo a défié mobeko wana ya ba juge alobi ke Chéribin Okende akoki komiboma te, moto azalaki makasi, moto azalaki na mariage mwana ne après lobi amiboma. Justice na biso penza ya solo ezali penza maladi. Yango na la conclusion ya ba enquête ya Chéribin Okende, Cardinal Ambongo alobi lisusu ke soki basali na Chéribin Okende o azali ex-ministre et puis député national et bongo simple citoyen bakosala ndenge nini na justice o ezali penza malade. Église catholique na molobe na bango Cardinal Ambongo toujours ye alobi ke likambo ya peine de mort contre ba traître ya mboka ye atelemeli yango alobi na mboka na biso kosimba te po justice ezali malade. Wana nyonso soko landi azali kochola président Félix Tshisekedi po président Félix Tshisekedi ye moko nde mutu alobaki justice ezali maladi. Yango Cardinal Mbongo azali kochola ebokolanda déclaration ya Cardinal Mbongo na ba obsèque ya Chéribin Okende. Kuna na nécropole tant Corbière ekomaki pona kokunda Chéribin Okende likambo kokamwa esprit ya Chéribin Okende nanu ekeite ezali kotelengana ngo soki pe koluka babomaki ye toyebi te. Corbière eboko fungwama ba force ndenge nyonso pendant 30 minutes. Corbière eboyi penza kofungwama Chéribin Okende aboyaki kokende soki palingaka kende kaka na babomaki ye toyebi te. Mais suka esengaki kaka bapanza ba vitre ya Corbière babimisa cercueil nde bakunda ye toyebi te eske ako avenger parce que balobi esprit na ye ezali nanu kotelengana. Tokolanda video yango awa lelo. Tokosukisa video na biso Gentini Ngobila akitaki na butu ya lelo kokende kotala esika oyo ndako etage ekweyaki kasi atindaki ba ange ekei mpona kodemolir kokweisa ndako wana. Bokolanda ye moko Gentini Ngobila Mbaka gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Bombe inaanguka hapa karibu yetu, hapa karibu tuko Minova hapa. Bombe inaanguka hapa karibu ya base MDA hapa Ruchunde, inaanguka pale na uwa watu. Mtu ule mwenyewe anabeba mtoto mpeleka, taenda kumpeleka kwa nani kwa hospitali, anapata nani inaua watu hapa Ruchunde hapa.
Minova hapa, Minova Uchunde. Minova hapa, M23 inatupa iko hapa Shasha, inaanza kureplike na yo, inatupa bombe inaanguka hapa. Hapa Minova hapa Uchunde. Yo panike iko leo Minova hapa na 12h. Il faut dire d'abord que contrairement à tout ce qui se rencontre dans les réseaux sociaux, les troupes de l'armée congolaise engagées dans les traques contre les terroristes qui occupent notre sol, là je fais allusion à l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23, nos troupes se comportent très bien sur terrain. Après avoir perdu la zone de Rwindi, nos troupes sont en train de se organiser le plus vite possible pour récupérer Rwindi et ses environs. Là, nous ne sommes pas comme ça se rencontre dans les réseaux sociaux à Kanyabayonga. Donc, nos troupes, moi-même personnellement, je suis arrivé jusqu'à Armoirie. Armoirie qui n'est pas loin pour ceux qui maîtrisent bien Rutshuru, qui n'est pas loin de Rwindi. Le moral de nos hommes sur le terrain se renforce du jour au jour. Nos chefs hiérarchiques venant de Kinshasa étaient là pour encourager les troupes, pour donner l'espoir à ces voyants militaires qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, de tenir bon, de récupérer et de défendre le pays jusqu'au sacrifice suprême. Donc pour l'instant, je peux vous rassurer que la situation évolue positivement sur le terrain. Ça, c'est une menace réelle et nous faisons le mieux possible pour que cela n'arrive pas. Rutshuru, c'est un territoire voisin du territoire de Lubero. Donc, nous ne pouvons pas rester mains croisées dans notre secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, comme étant le grand commandant, anticiper des menaces ou bien des calculs de l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes entrés jusqu'au-delà de Rutshuru, voir ce qui se passe réellement pour mieux réorganiser et voir l'intention de l'ennemi. Lubero a des groupes armés Maïmaï locaux et qui sont parfois hostiles aux forces armées de la République démocratique du Congo, et nous ne voulons pas que cette menace arrive jusque dans le Grand Nord, et c'est pourquoi nous avons anticipé pour aller au-delà, renforcer nos amis de l'autre côté pour bouter ces M23 hors de notre zone, pourquoi pas hors de notre pays. Voilà, nous sommes sûrs et certains que au-delà des groupes armés qui sont dans notre zone, nous avons les problèmes de terroristes de ADF, MTM qui sont chez nous, et on ne peut pas s'hasarder, on ne peut pas permettre que le M23 arrive encore s'ajouter au nombre des groupes armés que nous avons. Donc nous travaillons dur sur ça pour que ça n'arrive pas. Chers enfants au Québec, votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions ne méritent pas réponse sans cœur. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions.
Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est advenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Ba dégâts awa na kati ya ville de Kinshasa, surtout awa na quartier na biso ya Sosimat bandako ezali awa ezwa ba dégâts te population bazala sécurisée yango na toye to buka immeuble et puis kolo nango to kotindela facture pona afuta mbeba oyo ye a causé awa donc facture na nayebi oza salé parce que mobiliser ba service oyo biso to mobiliser awa pona buka ba buka immeuble oyo ils ont coûté quand même cher. Responsabilité on a ezali yaye et sengeli aya kofuta ngo na hôtel de ville. Alors pour la construction ils ont robota ma mingi, ils ont repoussé mingi na kati ya Kinshasa. Ezali romora malamu, c'est-à-dire mboka na biso ils ont kola puis bâtiment kitoko, ils ont bima, ils ont repoussé donc ezali fierté pour na biso, c'est-à-dire mboka na biso ezali ko bonga. Mais bato ya ba service normatif oyo sengeli ba pesa ba autorisation et sengeli ba pesa ka ba autorisation pe balandelaka ndenge misala eza ko salema biso na hôtel de ville to pesa ka
autorisation de bâtir, il y a un immeuble où ils allaient dans rez-de-chaussée, dans étage moko. Bateau va faire autorisation de bâtir. Dans l'immeuble, il y a rez-de-chaussée, étage moko, comme on avait étage mi balai, mi sato mineti, kura likolo, ils allaient ministère de l'urbanisme, dans le niveau, il y a gouvernement central. Mais le col les a releka. Na kati ya ville na biso ya Kinshasa et sengeli to tia ordre. To buka immeuble po bandeko bazanzinga zinga ya biso na awa na quartier awa bazo mbebate et puis batu so roza aller à rose kolekawa pe immeuble kolelié za malamute. Yango na to buka ngo et kweya po batu bazala na sécurité. Merci. Merci mingi dépêche lelezaki na mokuse na système quand dépêche ezali à temps réel lamba lelo buka lelo lia lelo pona lelo ngana bino tosuki wana na dépêche londe tokuta na ba dépêche ya sima ezaki molobeli na bino na dépêche mishono ka aspect spirituel bopeto na nzoto pe na molimo ndeka na lobaka que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu bénisse les Congo. Bye bye. Aspect spirituel. Mon peuple souffre. C'est le moment de stopper l'hémorragie de la souffrance du peuple congolais. People of Congo, you have suffered for too long. Stand up and make a difference. It's a time for change. Thank you, Derbinoka. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. La justice élève une nation. Mais comment la justice peut élever le Congo au moment où les députés, les sénateurs, les ministres gagnent plus que les magistrats? C'est pour cela qu'il y a la réjouissance de l'impunité chez les Koulouna en cravate. C'est le moment d'appliquer le principe d'isonomie. Mikolo nyonso koyoka massacre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage maya mikoba peuple azali kolela Baseleki. likola ba politicien ya moyibi Baseleki. likola ba politicien ya kanyaka Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Oui, Baseleki. Les politiques traitent les militaires, les policiers, les enseignants comme des animaux. Regarde seulement les barèmes salariales, timides, sèches, maigres. Il faut stopper cette hémorragie de la souffrance. Nikolo nyonso koyoka massacre na Beni
Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka kolia ya pasi kelasi hôpital ya biente Congo Congo baseleki Congo Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Congo Congo baseleki Congo Congo baseleki peuple azali kolela baseleki likola ba politicien ya moyibi baseleki likola ba politicien ya kanyaka baseleki Peuple congolais, listen, écoutez, yoka, nazobimisa biloko sikoyo. Tout Congolais a le devoir de combattre et de mettre fin aux politiciens toxiques, immoraux, inconscients, sans idéal. À bas le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le peuple gagne toujours. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous.